Bandeko Balandia Erotech TV mbote na bino mbote pa nyoso bosangani mokili mobima bolanda biso na moi lelo to sana o esika lokwa mo mesano mais pona émission ya l'évangile à marche. L'évangile à marche, une émission présentée par moi-même mais dirigée par le messager Galate 4.16 et donc assisté par Maître Chouramboma. Maître Chouramboma, bonjour papa. Bonjour Erotech. Oh, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. En tout cas, nous avons pas le coup. Depuis qu'on a laissé partir mon peuple. L'évangile à marche. L'évangile à marche, n'est pas intervenir, pas n'aiko chapeau tu mets c'est tonaki. Ndel Bokabwani. Ah. Apaiser ça là qui juste ko na ngomba pour na kubongisa. Bana Israël basanga ki patience, ya mona basala ki bavodo, Moïse ko bimana di commandement. Évangile à marche c'est ngoloba Jésus Christ mutu so atanga ka Bible na ndako. Mutu nyoso ayebi évangile na ye, mutu nyoso ayebi pas be bomobo o ya nyoko ba évangile na ye. Mais lelo obiso de évangile, obiso de bato ko bongolo mutema. Biso to koloba nanko, biso to koboka semence, mbukolo semence wana, yenda no kisaka mbula achaka moyi. Mais biso pour na biso ezali évangile à marche ezali discussion. Ezali to solo là. Pourquoi? Jésus Christ a koufi, ba disi bazo tambola na nzela Emmaüs. Bible le dit pendant qu'il discutait, pendant qu'il parlait, Jésus-Christ fait route avec eux. Tant qu'on va dire qu'on discutait, bazo solaté. Tant qu'on va dire qu'on discutait, ah vraiment motola zangi no sava bomi habiter ataki no santé. C'est ça et que Jésus-Christ a coupé sa lumière. C'est ça l'évangile à marche. Lelo oyo ozalanda ko na yo, oyebi pas sur moi na carte église na yo. Balo wako lo baté, vanda. Mais tu sais pas mais ouais ne fait pas lelo biso tozo solo lango, tozo discuter na yo longo, biso to tanga kaka lilo bawana, mais to yebisa yo. Yango évangile à marche. Alors, évangile à marche de Koyonde, messager Galate 4.16. Tolingi o yebisabiso sujet à l'élo ezalinde ndeko potoyoki et belé au lobby à papa il faut to beta vraiment c'était na o izo le kanakata maongomba mais sujet nini ya motu ya puisque sujet na kanse zaka moko ou bien zambale na éviter yom to bongise évangile à marche boye biango bien que le babi lève-toi prends ton lit et marche. Et Bosola Vandaki 38 ans na maladie mais abikisama na libanda oyo batumi bakami na kata ba bâtiment mission na biso zali pona ko réveiller bino le to ko solo là kola musabino pour que congolais zali toujours bloqué spirituellement yango nzamba salaka ngolu na oyo ye alengi lelo oyo boyebi 9 pasteurs congolais toyebi bazali ba infidèle ko sakana te bazali bi bala alors bi bala bavanda na mwasi mokote posa ya nzoto pona bango basi na bango bazali infidèle basi na bango bazali salité basi na bango bazali mambo belé yango ke bana mais soto lobi lokuta toyebi pe certes basi ya mobulu bazali mais mingi ezali bisimba simba bikota kota bango bakota yango eza ko senga bango babala bazala infidèle na misu ya basi na bango mais bandimiti lelo bazakaka bahumbu na bango malgré ba pasteur bazaka na kata bibala lelo to kotanga na bino ba kombo ya ba pasteur ebele oyo boyebi na donc yo osé na kotanga ba kombo ya ba pasteur parce que ozana ba preuve que ba pasteur na baza bibala. Tout à fait, nous avons des preuves dans la Bible Galate 4.16, ils allaient pas matin et allaient identité et vérité. Tu y a qu'à la vérité et puis tu recouvres en la carte la vérité. Yango vérité, on toye potoyele bisayo. Oyo ozana nukobete la maboko na pasteur na yo. Ok, Bible lobike boko kabo na mwasi na nzela ne kobo. Soko limisie etali yonganza mena bimi. Alors mingi wana bakabwani na mwasi na nzela ne kobo te. Yango ya mama makambo oyo tokotangela bino bakombo na bango na ba posa na bango pe ninetini bango batika basi na bango po basi baza kolela batiki basi na bana ezali malamu te baza dimya kotele masusu na ngwende te yango tolobaki église ende mitema ya moto nakanisi liboso ya émission oyo ya lelo bandeko balandi tozaki na bandeko o tozana bango esika pona ko développer tema lelo mais liste komela ngai nazaki na kolela na ba émission pona okamwa ke batoyo bayembisaka biso liboso batoyo basimba ba prière na biso na kati adoration na ba louange na kati église bato wana kotambola ezala malonga te boyebi yango très bien ke na kati ba mangomba bandeko o bayembaka bazala tango pasteur aleki liboso wana to bandana na o bayembaka bango tango bayembi esili ezalaka musana bango esili avant mabonza babimina libanda bamusu bakemela diamba bamusu bakemela masanga bon tant mabonze koki wana il faut beta lindanda bazongi suna kata ya ndako ya nzambe tozana ba kombo e belé o bandeko ba komisela kinga ya wana na ibse bandeko ete tozana o esika pona ko développer o ya mabe to enregistrer toza awa
na oya liboso donc oto bengi champion du monde coach na bango Cool Matope bozo reprocher na nini bandeko. Merci mingi na batunyo so azolanda biso d'abord de partout à travers surtout mingi ba sportif ya ponga na s'adressa na bango po bakamoka mingi sportif olo makama nzambe o ba 4 fois plus que pasteur batanga ble bande tisuka papa tangela biso na liloba ya nzambe to yeba place to banda ko simba bato parce que soki to lobi liloba nzambe to ba mangenge no te to bana ko sabino liloba nzambe lobi nini avant ya komona ba erreur bato. Alors to loba ki bien que non et ça ka bato divorcé mais ba dibala balate mais bazape ko continuer ko bima na baleki ya basi na bango malgré basi na bango azana bomoi mais bazako créer rivalité na kati ya famille ya bato azo bima na leki ya mwasi kanga munoko pona ministère na ye efula ebotangenge toyoka oyo Bible ezali koloba na Lévitique 18 verset 18 elobi nini tu ne dois pas te marier avec la sœur de ta femme quand ta femme est encore vivante, cela pourrait provoquer de la jalousie. Alors, ndeko tolobi ba personnaliste Cool Matope, yo ebi Cool Matope. Champion à divorce. Au moni, tout banano la divorce c'est quoi? L'église, tant que tozolo ba pasteur, en général, l'homme de Dieu. Bazana berere o ebele bango ba traduction ki na batu o ekomeli bango ba ko se justifier te bango ba lakisa ki batu ke bango baza banzambe bango e pana bango défaut ko za la te nyoso eza masumu na o eza normal e pana bango eza la ka masumu eza démon ezali lié à famille ezali ba promission ngo les olanda o ya ceci cela sikoyo tangu ye moko esi biso ke divorce eza mabe tangu esi biso ke ko divorce to ke muta divorcer o eza ki nzambe te est-ce que yo tuna ki nzamba fo bala certes est-ce que yo luka ki nzambe o tuna ki volonté nzambe wana pona biso bandimi na bandimi so azolanda de partout eza lisumu mais ce que comme pas na ye eza normal on est sur place nzambe Cool Matope chantre de l'Éternel papa soko bando yemba ba chair de poule ko sala yo mais champion numéro 1 à divorce ce que yebisanga azana nzambe parce que nzambe atika libre chat ya libre chat ya makambo ya divorce moi c'est ce que ça lisumu et ça problème na yo tout comme au limbisa ye tout comme au limbisa yete soko limbisi ye ko rappeler lisusu te etika la ndengo wana soko boye be bona libela mais avant ko bala zela moko azala te omoni piège ska bacha bango papa na yebisio bango babuki bibeko bango basantu Cool Matope papa divorce comment le kola nguba azubi alongo akala kongola comme ba sénégalaise azuki na bikolo presque nyonso mais na mnoko na bango Jésus Christ akoya pa telemi azoyemba batu bazoya o mulimo nzambe zokita quel mulimo nzambe papa quel mulimo ya nzambe donc baza batu oyo baza exemple à suivre te surtout na côté ya ba chantre alors surtout na côté ya ba chantre na robakisa idée na yo na ba oyo nyonso bino bokomela ingai Cool Matope yende coach na bango penza vrai coach spécialiste na domaine wana donc ye a divorcé 3 fois a divorcé na congolaise moko a divorcé na chinoise a divorcé na burkinabé mikolo yo azana gabonaise donc raison à divorce pour ça nzoto bandeko ezalai kaka bayembi na nzambe te donc tozo pelmel tozali bongo pe na musai na nzambe o babengi pasteur mukuna azali oyo ndeko atelemela batu pona ko côté ya mateya mais voilà yo le binde nini. Alors, batata ba mama bandeko boye biango Bible lobi boko kabwana kaka na nzela ya ekobo. Soki okangi mwasi ona lopoto babengi en flaquant de lit. Alors, soki olimbisi ye etali nzambete etali yo moko supporter. Soki pe mwasi akangi mobali en flagrant délit à l'embisi et talinza metenza babina masolo wana soki pe oboye osali lisumute osaleli mako makomi. Alors mukuna oyo loba retour de la parole abetaka 7 na Galate 3:3 mais nana loki bango babandaki na molimo bazongi na nzoto mukuna champion pe na makambo oyo etali ya makambo ya bibalabala ayebi na ko divorcer mbalami bale pona ye posa ya nzoto toujours posa ya nzoto mutiza ko sala bango na mituni sikoyo tangu abalaka mwasi wana tangu abotisaki yebana est-ce que esengo ya nzoto ezalaki te ezali tout simplement ba signe za ko lakisa ke non
baza lisusu na nzambe te baza na nzambe te malgré bazotanga kombo ya nzambe baza ko continuer ko kosa bana na nzambe maweza wapi mawezali na ba congolais oyo bango bakangi bango lokola ba prisonnier na ba bâtiment na bango bamvute bango mais moye babima ezate nzambe pe moya sala intervention ezate parce que mon peuple périt par faute de connaissance mais mato ezali pona koyoka misala bango baza ko sala bozo ko mona yango pasteur Mukuna a divorcé mbalaboni a divorcé ezali te ke akanga mwasi na ekobote mwasi wana za innocente alors mais abengani ye pozo mwasi mususu mais mwasi mususu azozo azwele kana kata bâtiment kaka na kati ya bâtiment kaka na kati ya bâtiment elingi koloba kelo bazo nyokola bandimi bakangi bandimi wana pona nini po basala ka chantage ndenge basala ki na régime ya Kabila tozana batu ebele soki tolobi bakubima na libanda soki bolobi bopesi biso misolo tokovalisa bango na kati ya bâtiment bakoyeba na kovote bino bakanga bango po ba exploitaka ba politicien na sima ya bandimi. Alors bandeko na nti ndeko olandaki un petit peu vidéo en ligne il y a pasteur Mukuna balobi yaza mulimo ya d'abord Yves Mukuna c'est un ancien boxeur. Voilà. OK. Avec collègue na on. Collègue a boxeur. Yo na boxeur et puis Valère Makofi. Yo ko ndima bandeko na to sala parce que ba peuple congolais bazo souffrir. Yango to lingi football ngona ignorance oyo. To no bakabiso to ngwa te to za banzambe. Mais to zo beta toujours trompette pona bino. Église eza nzambe. Est-ce que ceux qui m'ont allé $1000 par exemple, ya nzambe, yo problème zani? Est-ce qu'il faut qu'on ait la matama, au banda ko ese mbongo check yo, au banda ko beta ye, au comment sur place nzambe? Donc ba comme le roi musulman, au batika ka soko lobika na prophète bo bango ba yeba bukinda ko ba che bombe. Non, nzambe ya biso lobaki c'est à moi la revanche, c'est à moi et la rétribution. Donc l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est le principe de Dieu. C'est que yo okani mutazu mbongo et puis mbongo et c'est là où on rejoint maintenant que l'église eza ya bango basala bandi ba esclave ba kota na kata cage. Donc mutako ko bouger. C'est ça. Papa est responsable le rôle papa wana ozoko minimiser, ozoko humilier na misu ya monde entier pour na $1000. En attendant mais éviter l'église à bazo za la ndenge na Congo, na zo ba te qu'est-ce qui se passe na Congo. Papa on a divorcé à l'objet que moi si nazana ndoki mais yé bango ba deliboso sur mutazana ndoki o te to délivrance venez yé ko délivrer moi si na été ndengeni il y a une onction c'est non bango ala la onction nzamba so la kanetongo midi pourquoi mais ndoki ozana ye ozo ko délivrer te au préféré o bengana mais o bengana ndoki ola na ye moko délivrer ndoki azaka balabala mais ça c'est quel genre de confusion ce sont des menteurs baza ba manipulateurs o ya société na biso yango on zo senga ke ba congolais il faut bo fungola misu bo se laisser sur ba fanatique wana te a divorcer première fois et puis a bali na kat église kak mon frère est-ce que ba so za ko lega na balabala o baza partout c'est qu'à divorcer puisque ça j'imagine c'est déjà il y a qui n'a pas antenne na bango na bana basi et puis batata on ba te passer na so za ba célibataire so ba za ba mari na yeba kate comment moi si a monter ko na 1h 2h azana papa pasteur yo va ina ndako zo zela quelle sorte verset nini quelle sorte de logique ya Congo o etiki batu oyo ba guru ya ba secteur ba chef coutumier ba ko sala batu boy ça c'est la manipulation spirituelle. Alors balobi pasteur Mukuna ye divorce ne pinda donc pour na kobakisa o bino boto loba mulimu na kanda mais bino ba boxer normalement boza kanda te balobi aza colérique au sanate donc même o nyoso le kaki wana bazo cha mutubo ya non azwaki $1000 wana ezaki après la privé ça soki déjà ba kosa na alors li kamuni bozo zuga accuser José Nzita. Merci. Pasina mawa. Tokoyebisa bino bolongo na sentiment bolanda te parce que mongongo kitoko bolongo na sentiment ke akoposaka malamu te balobi identité ya ndoki zaka gentilleuse po ndoki akanga yo na système ya soyi ni pungu aye ko kangama misala na bango tala batiki ki chantre bakomi ba pasteur po ko tulakisa bino ke no nzambe abenga bango te bazali ko se fabriquer bango moko balobi mwasi na ye oya bala auti ko boya ye alobi aboya ye parce que auta mboka ni ko babasi oyo ba auta mboka okobala bango te alobi auta mboka ça c'est 1 2 azali civilisé te 2 3 aza salité 4 atikie quand alobi moi ça aza salité alobi moi ça aza civilisé te moi ça auta mboka biloko misato elingi ko babasi babala basi ba utamboka baboya bango elingi koloba moi ça za civilisé te boboya ye OK mutu oyo ayebe le côté faut apprendre ye musala nzambe elelo baso za na ndoki obota mwana ndoki oboya ye poza ndoki non okwa
prendre moi na yo kindoke kolongwaye na amour ko pesa ya affection ko pesa ine kindoke longwe alors baza basala nzambe te alors aye ko bala miss yango pe depuis abalaki tala etumbu ya nzambe parce que na o ya bengaki villageois aboya ye na o ya bengaki aza mwasi salite na o ya bengaki azali civilisé te aza intégrité babota mais miss ti lelo bazo bota te babi na ngulu apamba baza ko bota te voilà lelo bi pa tozo la sabino ba congolais que non baza toujours na kata ba fanatique ya ko sakana te ba céder na bango boyo kate Bible lobby ne participez pas au péché des autres. Bazali bato na soloka, bazaba ndoki, bazaba bato ya bundumba ya kosakanate ba evre le bangwana meliboso na bino bazana kati ya gentillesse o eza ko boma bino o eza na mato ya koyoka ayoka toza ko continuer ko dénoncer bango emekano ndeko emekano na ina lo bana muke ya José Nzita frère wana moi sur azolo ba wana d'abord so la libese kaza kinchwidi pour moi ça va bandouni pour moi ça auto son amboka na limite ça moi si ya kisado c'est que batite la kinchwidi kinchwidi voilà kinchwidi siko lelo lo bia za mabe yé moko d'abord en tant que chantre melagani note Diamba. Amela Diamba. Mais il y a Diamba ba pichu mwana na pichu mtu so yemba bana pichu mwanzo mtu yemba bana. C'est ça les noirs. Siko yo zo pese exact. Moi ça zo mona. On dit toi na promo ko devi. Bazo yemba la biso yango na pas baza ba commerçant. Baza ba commerçant. Inspiration utana Diamba. Oui, et commerçant chrétien. Et le mot asali bande na ye ateki. Ya zumbo allié. Maza mu Christie. Azati ke mutu mazo sala pona œuvre ya Nzambe. Et ayende côté que la bino nini wana. Yo batana devi nandako amelaka Diamba mama wana yebi nandako asala bilo muso asala quand même so azoyemba mwasi na bimbe azo kama mutu bazoyoka yendenge nini c'est ce qui se passe lelo siko mutu ndenge na bopesa mutu ndenge na leso gaza salite c'est que bibolo tuturende e monani voilà abayi lelo mutu ayi na bi moi ser moko boyonde comme ne ayemba ya bakokene musika te frère Mekano to comme na frère Mekano papa garçon aza mutabandu na yebiti batandu na divorce ndeza aza mutabandu do bon ozoka kombote batu wana pona ko divorce ndeza la ka ba champion bana yana makila oza la serviteur ou pas soko bali mutabandu ndu oza na danger permanent na katanda kuna si donc pona ye il faut à divorcer na yebite bible nini oyo ezotinda bande ko wana bazwa oda omoninga na zolo bandimi wazoyo kanga de partout boza na pasi mama bokabela ka batu wana bopesa ka batu wana mbongo bokulaka na bango boko mubali no aza kutu rien mubali no kuta zata na tina te lokola papier hygiénique mais mutu ozobenga emeka ozomo lokola Nzambe tikana ebiso lelo zolanda ngai ce sont des manipulateurs ce sont des voleurs baza batu oyo ba epona ko ceux qui doza détruire lelo na makamwa Nzambe il fait partir baza batu Nzambe bazo utiliser bango te papa mutu ayebi pasi ya kobota na mutu kozala na bana na mutu toshela Nzambe te oboti na mutu bana bakokoma bato un jour ceux qui yozo divorcer facilement mais ngana kata kajo kango lobi yo ko divorcer de bon Nzamba lobi ngona te yaza camarade balala kana Nzambe azana bon mauvais laisser passer Nzambe toni mais azo divorcer facile ko la nguba akomi na mwasa mibale ayile pe l'église a telemi ayebi penze obilo bobi Nzamba kiti mon frère beaucoup de sabiso na bakanda te merci pona Emekano ni tokoloba mais na yoki ke atika mwasi na ye parce que mwasi na ye abimaki na boyi na ye et puis mwasi na abimaki na voisin na ye na nzela ya ekobo ye mutu azana be preuve wana akanga mwasi soit disant mais mwasi pe aleka aloba lolenge mususu mais wana ya di version ya Emekano mwasi na ye azana kindumba ya basi ya mbujimai ozolanda oui mwasi ya Emekano Emekano atika alobi bongo alobi ke mwasi na ye aza muluba ya mbujimai azana kindumba azana kindumba ya basi ya baluba ya mbujimai elingi koloba alobi au pluriel à s'adresser pe na batu o babala ba kasayeni ke bokeba basi ya baluba botia na banda ku danger permanent. Est-ce que ça mais arrête à vérifier. Mais si koyo, alobi moi ça abima na voisin naye. Abima pena boy naye. Ce qui est ezali makamba solo, coup de chapeau pour moi si akindumba oyo azako dekona ndako ya libala okoko limbisa ete soko limbisi yo soki pe ko limbisa ete oza kondana be panza mbete. Ce qui ezali makamba lukuta ke akoseli moi si wana pour abala moi si mususu et la kisi moi si on a tanga ko fukama malédiction ko landa ndeko na biso kanu mais to yebi bato bandundu asambela te bazana makila ya infidélité ya ko sakana te na kati ya makila na bango na lobi be na bandeli lisusu muto abandundu asambela te bazana makila ya infidélité ya ko sakana te même azana moi si agataka ye suka nango bakokangeka na nzelene kobo donc bande ko madidi
bande ko madidi. Donc ozomona déjà eza soni mingi pona bato bazoya na lilobanza biso tozoso toujours na parole parce que bato na bazalaki lokola ba modèle babo mabala ya bato ebele babebisa mabala ya bato ebele bakotisa ba faux intox mabala ba debele kufa po bango bazalaki modèle mais lelo ba se retrouver sur na même cas wana c'est que bazalaki ba okaka bato ya mona bino tozolanda biso na bandao ba papa ba mama tango ozala mabala na bino bokopia ka bato musuti bo moni yo aza frère azota monama ayemba kazana mwasi na ye mwasi na vivre calvaire moi ça ne vivre pas si moko kokozo même yo za malam même ba yemba mukili baza bien ba chantre nzai baza ko nyokola basi na bango na niveau moko esika nyoso ke na ko yemba efaza na mwasi esika so ba ko benga il faut pesa ye bureau esika so ko za azomono ne pas comme na muta mukila zo bosa na ki aza mutu nzambe moi so na linga ki par exemple po oza ko yemba nzambe mais le terme makambo so seigneur c'est comme mais tout on a bazo akize bango na rage so ngo ma chaîne yo il faut qu'ils akize kaza na rage yo li ba sera baza na makambo bazo akize bango nango eza toujours pour amoni ke oyote amoni mususu na Londres pour amoni mususu ah oyo ya France na salaki choix mabe na moni oyo Allemagne za kito c'est ça ils ont ba soi-disant ba tulanza makambo ya ngwana pe moye ba yemba kalizo na ba poto awa ezate parce que koya koyemba awa ezali façon ya ko pointer ba sero baza ko ya na kati ya ba musique na bango mais basi la bango mabala baza ko nyokwama. Alors frère Joël Francis, divorce précoce à Bali na midi na 12h na 12h na 14h a yebi na ko divorcer raison ba wela mwasi na fali ipopa mais fali ipopa azali vedette eko banda boni wela mwasi na yona vedette pe na musala nzambe alors soki mwasi oyo tena ndako peut-être avant yo balaye abimaka na musicien c'est pas grave mais si quoi on te lobaki que non congolais na nazo loka sikaye mokote 9 Congolais sur 10 bazoke loko ya sika mon côté yoba na ko chatumba basi simba alors siko bitumba na biki non moyen avant na moi c'est exact parce que moi si wana azaka ex ya fali ipopa et ngi ko ba banga malgré homme de Dieu abanga que non fali akobeta tout gasima. Alors bande ko balani toujours continuer c'est fort parce que au moins na vie ya on a ebisi ba tout tango bozo botanga ka mibiso tout ça lokola ba Christ wa be ça bino ka botanga ka Bible mingi vous verrez la vérité tango yoki au vérifier lumière ezaka ka na parole de Dieu mutalo bate alléluia mais tangeli yo parole de Dieu amen atiro maboko silo kei oh daddy papa yenda za lukuta mama yo koko ndima moi signe so za na passé na ye à cause na passé na ye tant bien que mal tango yo bimi na ye comme si ça l'évangile yo comme ko l'Ancien Testament na été yo ko ya par rapport ya mais là nous sabela kanza bon yo le bien biso ki mutaye kati na Christ comme une nouvelle créature pas choses sont passées mais oui les choses anciennes il fallait les cas mais yo nzambe te au terme les choses présentes na pas choses présentes mozo tindo na kati église ba boy même ba ser na ngai pas si na mona kana bino ba ser surtout ba ngomba za victime na makambo ser wana frère wana za mo pagano et le bata nani mutulanga Bruxelles nani Jeff Fong azamu pagano do azabena mutu oyo mu na frère tangi mu pagano do solo ya bu pagano zo lumbaye ayaki ndeko yeba makamanzambe ayilaki makamanzambe te yango moni résultat wana. Alors pasteur Dayo Samuel, oh balobi bien que abetaka mwasi wana zane boxer te mais abetaka mwasi wana ko sakanate. Alors abetaka mwasi ko sakanate que Bible lobi faut la exemplaire na katanda kuna yo avoter le manangwende po kamba bato mais les choses graves abetaka mwasi wana ko sakanate. Mais t'as la révélation munene moi ça kanga endoki c'est-à-dire moi ça kanga endoki parce que akanga te moi ça kanga dawo Samuel ndoki akanga endoki c'est-à-dire ko beta yo ne zali fasa ko kangisa moi si monoko po adénoncer pas dénoncer ye makamuna yete tozo ko continuer ko lobela bino que non 9 ba chantre 9 ba pasteur sur 10 na Congo bazali bandoki bazali bato ya soloka nzamba yebi bango te 1% ya pamba nzambe mutayebi bango boza ko yoka kaka te mais ti suka nango mwasi wana a dénoncer mais bandimi bazaka toujours fidèle pas bâton parce que basi bakanga bango bazwa pousser na makolo na bango ba laisser bango ba mungwa ba pakola bango mafuta o ya Israël pour ko dominer bango mais biso peto ko lembate parce que na ba bâtiment mission na biso ezali poto bimisaka ba ya nzambe
toza boye na kati te ba oyo tout batika na bâtiment siko baza ya nzambe te oui mais Bessie ah bon mais Bessie faut que classique bango ko ba bimaza nzambe nzambe mutalongoli basambela soude mais yoka siko nzamba longoli bango a préserver bango ba tout batika lelo na église o baza wana soki baza basi c'est so baza na mikila so baza mibali baza wana baza na mikila boye ba nzamba sa longoli bana laisser partir mon peuple nzamba longoli bana évangile à marche longoli na kati ba bâtiment lelo baza libano akomona makamana ndenge alors pour te dire que non bah tant aux hommes on l'église est belé et on dit 100 personnes nazolo ba awa pour na uta bâtiment alors ce qu'on dit 100 personnes yeba 10% eza bao babanga nzambe ba ko luka nzambe na solo et puis église yango so est très dangereux ça conduit na sataniste pasteur yeba bandoki ba ko tonda na kati parce que sataniste alukaka azana la vie moko aisée akeko luka magie pour a bomba masima bible mais ndoki akufaka mobola ndoki aza lokola esclave pas sataniste parce que bazo tinda ye bazo commander sala et ndoki azaka na privilégié na ba bâtiment pour akonza ba oyo nyonso ba koluka nzambe na solo alors avantage na bango zeli ba pesa ka ba 10 pour baza privilégié na ba poste bazo zwa ya ba diacre 9 diacre sur 10 soko tala za ndoki porte parole 9 sur 10 na église ba kama ndoki baza ka ba poste wana pour ba continuer ko pesa ba 10 pas ba pasteur mais bato ba konyo ko ba na nzambe alors nzambe na mawana bolingo na ye aza ko bimisa ba oya ye oyo Jean 10 verset le bim je connais mes brebis je connais ma voix oui ils sortiront. Vous comprenez, ils vont me suivre. Bazar obima. Ba otu batika laka. Yango ko kamwa te soko bimé mais ndeni ni Philibert azo matete Philibert azaka ndoka tika la na misala na ye. Yango to yisa bango ngwana. Yo muto bima nzamba bimisa yo ne bimisa bana nzambe. Ibana na Israël na kati Égypte abimisio kende ko sambela na ndaku Josué 15:24. Alors oui. Pasteur Dayo Samuel. Ah, tout là. Azo ko beta mwasi lokola même ngai boxer même sportif azo la nanga beta na sécurité. Moi ça zo filma misu onde mutayaki libala ya boxe. Onde yaki libala judo. Et mutu wana pe asa un pasteur. Siko yebisa ngai ozo beta mwasi ni après et puis tout nanga nini. En tout cas yango ba pasteur 9 sur 10 ba okreli felo. Nzamba libisanga na parole oyo na yebi ke eza parole de connaissance parce que ba bombaka basa ba dépositaire ya secret à niveau moko ya ministère ya diable et les gens l'obignon sauté 9 sur 10 on va la bible le nabi sur 10 9 pour passer la zobeta moi si ndengona on a yibi ba okende paradis pour moi si wana alobi ke azandoki moi si aloba moi si wana a vivre kindoki ya pasteur parce que ça va pasteur be mona ba fanda wana pe azana bazana ba système na bango ba be bango ni ya ba incarnation ala li pe na mbetu boye au mona bimi na ye boye akesa ba mafia na ya kindoki na ye mais maman pasteur tanga ko simba karaka so na zo compare le côté au mona melingengi mais pasteur tanga ozonga na tonga ke alléluia ba to so kweya nzoka ne pasteur azandoki maman pasteur ale bisko maman pasteur tanga ko bandolinga ba do déclarer papa pasteur asa ko beta moi si le ko la sac ya box papa nyoso to na po moi si asa lobi ke azana ndoki moi ça réfléchir mais ngai loko na dénonce na mona ka passe na mama wana okoko vana libala ndengo na te po azo ko so za mosai na nzambe soko moni déjà ke basine do la ka malamu te basi okoko kende ili fait le pourquoi kende déjà avant que kufa avant bon mingi abatu bakufa le to kunda bango po alo makamba kufela te yo za na chance moni muto na zandoki e ka zo beto po bazo benga ye soit disant pasteur. Mais maman, l'on voit déjà bien avant que les livres wana merci na courage wana et puis bandimi église wana il faut vous êtes devant qui quelle sorte de berger pour on va pas ça va ventiler quel ya mon bible lobby car ma portion de l'Éternel c'est son peuple batuya oya nzambe baza mukie et bela batu ozana bangwana na biso nzambe kutu na bango ba yebani atate aye bango na komona yete Mike Alamba indeko to yebi yena na Penuel masolo sila mais likambo ezaki nini lo bamba na ndenga mukete na internet. Écoute-moi ma yeninga na kapamba te babalaki moi si wana pona ko se couvrir alors pour te dire que ne faut pas bango nyo surtout ce de pédophilie banane na lobi bien ba chantre wana mingi 9 sur 10 baza ba pédophilie. Ah bon? Oui bazali ba bisexuel akomba na moi si peut comme akomba na mwana mbali abotisi ye pona ko tromper vigilance ya monde extérieur mais na monde mystification bazo mena bana mibali alors mwana mwasi na sipotete pona ya ebaki azana caractère simoko ya musai na nzambe chantre mais amoni mama ya makambo na kati ndaku il faut pakata ngo apakati mbango yenda za raison oui azana raison alors du coup kindumba na bango zanini po mukile mona keno azozwa basi tikalo ko bakeno soki mobali abimaka na basi ebele bokanga date ya lelo soki mwasi moko te alingaka mobali na ye atrompaka ye et puis azomona bambanda suka nango mwasi wana asipotaka mutema sanduku akopotika ndawa libala akei alors
bango za ko continuer ko zo basi na libanda eza nini basi ya libanda baza lokola entonnoir boyebi entonnoir oyo bachaka soko otie na mulangi po o remplir mafuta bazali bato ba monde de sciences occultes il faut basi ya libanda babimaka na bango po bakele ko déposer ba séquelles na bango na kati ya basiona ba récupérer ba chance na bango pour la musique na bango et mata et la kisi faut ba na basi ebele moi si omonika kama kalamba imtabimi na ngai mais tango abimi na yo ayeko tikelo ba semence ya serpent a détruit vie na yo a bomi yo mais mobali nyosa ko leka na sima moi si wana yango na bengi ya entonnoir a bendi nyonso ya mwana mobali wana apesi ye tango akutana ya récupérer yango baza na kati ya bondoki ya kosakana te au niveau pour na musique na bango coup de chapeau pour na mwasa na kei c'est normal kindumba na bango eza na kati ya bondoki oyo baza kosalela musana na bango ya soloka donc ngakutu wana ko baccessibilité po eza déjà na kati ya internet mama wana mwasi wana ya Mike Kalambai apesa déjà témoignage na ye oya Sibir en coulisses oya Sibir en secret amoni que vaut mieux a préféré qui avant de na fere ya mukili be fali ke Mike Kalambai osoko moni mutu aboti na mutu mwana ma komi na eti na niveau na mon frère bino boza basi parce que basi ba omoni ba fanatique atika ye po ayembe la kanani nani azala ka place sala ka banzembo nani azala ka sika pesa ke banzembo lelo mwasi wana tikali boye nzambe mo akosunga ye nzambe mo akotala ye parce que nzambe te ezalaki hasard te ayaki na vie na nzambe ayeka poto comprendre ye et puis il faut y que bato wana ba comme les gens a tendance mususu baza le quoi biso lisusu te bato na ba teki déjà âme na bango ba teki déjà corps na bango ce sont des bisexuels je te dis bisexuels baza bato oyo akobotisa yo bazo côté ope na sima ye azomona su makambo donc ba frère ndongo zomona wana bazana na sima c'est comment lokola ngubu ba frère ko kota même ko nga di yo na kata sima na bango ba ko ba frère ba yembela ka nzambe wana ba baby baza su ne état te papa mais au moins waka nzamba c'est basi bazolo siko tala ba utiliser ka basi moi ça une étoile moi ça mutu aza mwese moi ça mutu oyo apporta ka lumière moko boy siko na royaume ma ténèbres ba bisexuel ngala zo ba tanke sportif na monde ra ndenge lekaka donc ba kozoka batala fille aza une étoile tant ko ko ya utiliser yo c'est fini suite na yo eza lokola lisasi so basi wa beti lisasi ba yeba kateke na ko kotela wapi et que na ko ela wapi et kende kaka c'est ce qu'il faut na basi o bajoa na l'église yango na ba ser tango ba na l'église boyela ko sambela nzambe boya ko lukelonga nze boyela ka mutu te mutu wana ko kufa tozana mutu monga tikala ko kufa te na bomo ina biso c'est Jésus Christ yenda kufela na ye na ngai tango bozia so mo ni kama ndengo même ozana libalo so makambeza ya mabe yebisa nzambe batinda opo kufate batinda kyo pona likamoko na ko accomplir te ko vanda te mama wana pene na pesa na mona pena ke andimi ngala na félicita kaye mais Sarkozy baboya pas Carla atanga ko président de la République et c'est Carla kufa na bo konzi na ko mo bana ko président de la République otikaye kasi na ba gloire ndenge wane ba yeba ke moi ça makasi ilai une bonne décision à côté ya nzamba atikali ye moko na ba pasi na ye ba finga ba tonga me andimi atikala debout nzamba mona e debout apesa esika malamu ke azoli felo batona ba bisexuel wana alors ndeko to komina mama Lydia voilà magma ya makambo mama Lydia azanani aza les dossiers les andeni dossier na ezali ete na mobali na ye na ndako bana nyoso tu abota bazali bana ya mobali wana te yango boka mwate puisque bomona ki na France balobi makambo ya ADN oyo balobaki na loi française ADN elekate parce que trouble ngeza na kata parlement mais tikala koyeba bien lelo lananga lelo nazolo bango très bien 9 couples congolais ezali nature ya mukili 9% bana ya liboso oyo mwasi abotaka nalobi bien 9% 1% mutu nalobi bazali bana na ye 9 sur 10 bana ya mwasi bana oyo ya liboso mwasi abotaka kanga soko lande mission yo kene kotala mwana oyo mwasi ya biso mwana na yo tala soki azali na basigne na yo ulisu uzolo umatoi parce que no kote mutu achaki zemi utataleki parce que yo moko mutu chezemi mwana fa landa yo mwana fa zo yo na eloko mosongolo mpakala yango lobi basi mingi ya ba congolais bazaiwa eza loi ya nature 9 sur 10 bana liboso za bana tata wana te na bibe bana liboso za bana tata na te medikambo za grave za nini mama oyo na ndako libala bana nyoso 4 eza bana tata wana te papa yeko situka na 4e mwana alobi bakoboya na mois avril esi eleki est-ce que basi baboyani toyebite tokoloba boyo soki mama oyo dayo soki ezali ya solo o ndenge mobali no atindeli biso message oyo mama
tubela ndenge Kabila tubela kina mukili mobimba ekozala malamu okende ko tubele pa mobali na yo olakisa bana oyo papa na bango ya solo tangu nano ozali na bomoi koninga te ezala trop tard parce que soki lelo okufi papa oyo pe alobi bana na yete bana oyo bakotelengana kotika bango na malédiction te zwa courage bolongola kobanga kolongola soni kende komona ye ibisa ye solo na kosa yo bana nyonso bana na yo te eza bana ya papa kingani otokolo bangwana mais soki ezali ya solo te papa ko profiter na ngote po boya ye parce que aussi au pointé mama diaconesse po obimana ye bango nyonso tokolo bakeno baza ko bomba masima kaka ya basi na bango pona ko créer makambu pona ko bima basi babimi na kati ya makambu ya nzambe ayebi bango ata mukete ba congolais bazala mayele bafungula miso tozala na pona ko belela ko beta kelele pona bango en tout cas ngana ko bakisa makasi pa mama Lydia omoni moi si azana nature moko compliqué trop basi bakufa na basekele wana ba bomba retardé meza na bapoto mo tovanda kawa maman moko sabota bana 4 wana tozolo bango na compte évangile à Mars pour voir sabino que les dangers ils ont rongé biso bana 3 ya tata wana te maman wana kufa tika ndingo ebi bomba ndenge ni bana bakonyokola tata batu wana fine mobimba papa loba i bana balobi o akokangisa papa wana mabe papa wana akokele musala kutinda ko babungisi fungola ozomona kama makamoko bo eza Tant tout d'abord t'es pas mon père. T'es pas mon père. Ba frigo ça ko boma. Télévision ndako ça ko ba réussir ça ko tiako ba t'es pas mon père. T'es pas mon père. Pas tout souffrir. Bana wana ozana charge moko oyebeli tina te. Maman wana ça fait tikeli kamani ona. Yamona mama Lydia. Tango ozana bo moy. Soki eza ya solo likambo eza ya solo. Les cas na télévision. Nzambe na lola zomona yo. Kes bana batu baza ya wana na yebike ko leka to ko boza mo santu te. To yebike ko salama. Pourquoi oko sala yango na mutu bovai na yo abala yo mbala mutu na mbongo? Non. Et puis papa, yo pe tango somo les bana baza elongi balikose banoko balikose bataleki ya voisin na yo ya papa ya kotela bino lesu na ndako wana ya chef no na musala ya chef na musala o ya pasteur ya diak ozo comprendre kaka te o yeko situka na 4e papa kotela pesa moi flutro alors ce que za ndengona maman se repentir papa yango tozo sabino mama bino bozoluka koyembela bozoluka bino bozalaki ba santo a lobby bozalaki ba santo a lobby kuna omoni nenga iloba nzambo bino bokondalaki batu pe biso na batolo ba Holanda biso nenga le tuti bino tale no nenga kangi bino lokola mutambo yango bible lobby nzamba changeaka te mutu ndako ko changer obetaki tolo na bato lobby ke bato bazaba ta masumu yo ndo za fidèle mais là on se retrouve bana bazala tata wana te papa yo pe mutu ndako loba mingi ko bana bato nyos tu bana ya boy mais là on se retrouve na piège oyo botanga ka iloba nzambe bandeko na ngai. Alors bandeko balandi tozo koba toujours na nsi to komi ko kende vraiment malembe na suka maso na biso mais kaya Moïse Mbiye balobi ye aza différent. Merci. Merci. Aza différent, c'est exceptionnel. Oui, merci. Balobi aza différent pourquoi? Ba mona mwasi na yete, ba ebite soka bala, ba ebite soka na fiancé, ba ebite soka divorça, ayaza pe na mwana te. OK, Bible lobi mon serviteur. Est-ce que wana ko za la souci pour na mandimi? Aso yembela nzambe attention. Aza mon limité, ba benga ke pasteur la réserve de l'Éternel, la réserve du diable papa. Voilà. Alors na kokoma wana. Alors Aza chantre, en même temps, mi commissaire pasteur. Alors, on a le babo. Aza consacré, à mi commissaire. Avec nani? Avec consacré. Et pas nani. Mais balobi bien Jérémie 1, tu n'as dit Sinzam balobi que non. Je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Avant que tu bazo ida ko sala yo, na yeba ki yo déjà. Basala nzambe bango wana. Tata na mama ta bazo meka o le to sala mwana. Nzamba sa yeba ki mwana ko Jérémie. Et lui ko lo baboye, ba o nyonso ba consacra bango. Nzamba di bango te. C'est la consécration spirituelle qui est considérable à Dieu. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, j'ai ouvert ta bouche, j'ai mis ma parole. J'étais choisi comme prophète de la nation. Et nous disons que non, Nzambe moka façonné à Dieu makamonyo tout ça. Et nous disons que non, cet esprit avec la classe alors. Non, c'est pas qu'on a classe débat tout baké. Et nous que Nzamba za la bloc vous a réservé pour la banane. Alors, à côté le matin na ngwende, ayemba que pas oté ya bateau. Et te babi que non, muta côté le ma, il faut l'exemplaire. Marié Nabana na moisi a ibanité le pastel fantôme chantre fantôme divorcé to éviter fiancé to éviter azamutandere ni point grand point de interrogation. Alors en ni veuve ni divorcé ni fiancé ni célibataire moi n'a pas été un grand cas resanaté en qualité d'homme spirituel azavewe c'est tout azamutabutu
Toke papa. Na lobi c'est qui ça ngaba et puis na makambo awa na Congo hein. Yango lelo bato bazolanda émission o eza spécial. Faut vendre mabozongela ngata 20 30 faut comprendre les philosophies oyo. Papa oyo ayembeli biso momoko gege. Les gens n'ont pas compris. Na tangi ble banda Genèse Apocalypse na mona ta ngomba moko comme na ngogegete. Exact. Na mona ta puis moko te obatakala basala ki puis moko Salomo na sala comme na ngogege. Exact. Na mona ta mutu moko lata ki kombo wana na Ancien Testament, azate même na Nouveau Testament. Mais yika muta ye nango. Déjà ils a fait étranger. Garçon wana na yeba te soka za divorcé, marié, veuve, célibataire, homme seli, na yeba te forme eza ndengeni. Mais ça na basi. Abota na fille moko ya mikondo bana pongo na zamona chango mwana moko ya mikondo abota na ye awo alobaki fille na longola ze mitie lo agarda mwana wana garçon azo reconnaître mwana wana te melongi na ye yaye ya kolo na nazo lo mwana mikondo mwana biso ya chango meza ya mikondo ya abota na ye isanga longola ze balanda ya wana périphérique na bana mikondo akima makasi garçon wana ya PD wana yebisanga lelo siko bato ndengo wana bato ba moni azo et puis azo mbanze moko yeoyo mais yoza yango moni to ka moite omoni yango biso kanisa temps azo msanze mwana donc yeo ya bando la kisabatu ke non siko na zui yango no moni to ka moite parce que bato to lobaki 144,000 membres na bible bango babalisa mibali ba jufit ba François Hollande ba 144 bango babalisa mibali na basi awa donc pona ko lakisa bino que Satan azo ko s'incarner na bato ndengo wana mais bato ndengo wana okomona bato bazo na moni de rema concert moko asalaki ba s'embrasser na kati ya piste boy papa bino nzambo na ebite yango no moni makamususu biso photo za la kaka to kolemba bino te to kolobaka ya kolemba ta mukete donc baza bato bazana bazo ko incarner diable pour l'instant ba yepona ko détruire église peuple de Dieu yango moni nzamba loba Jésus Christ est en Matthieu 24 azaki souverain à monaka lobi s'il est possible Satan a se déguisé en ange de lumière. Il va même égarer des Batumusu ba kobenga ye Nzambe pe Jésus yango. Bon, siko kana ye to sana ngonini kana ye kamoko spécial donc exceptionnel. To tanga na bobo kanza. To yebate aza moi ça mbala za divorce za mariage to so linga to comprendre mais azaka ka muta to fena mokilo mais déjà mutu soka za ndengo wana makambo yango Bible dit que to kama kate makambo tango akale omoni Nzambe tango ba Sodome na Gomorrhe on revient à la Bible tango Nzambe ba Sodome na Gomorrhe to baki Nzamba bolingo Nzamba mawa Nzambe ya tonda bonté akino tumba bato grâce makambo les péchés sodomiques baza kobengango ezaki te que mwasi na mwasi bazo sala makamba libala mobali na mobali bazo sala makamba yango pesaki péché wana esalaki ke Nzamba tumba kimboka wana sans pitié bato asala na image et la ressemblance na bango mais lelo lokola Nzambe wana asa bonté asa pesi biso Jésus Christ alobi pona valeur ya semence botika les blés na ni ivre ekola ngai mo Nzambe na bita mais siko biso to vandi ba sentinelle ya temple tokotika te po Bible pesi biso ke toloba tangu nani ndeko Esther noko na ye amone ke bana Israël Mardoché amonaki bana Israël ba komi na danger avant d'quitter la porte et c'est ça akokope ko va na lobi na eloko muto a tieni biso eloko lo ba tieni biso bo biso to fa na soto kufa mais il a parlé à quelque chose yo fandi ya waboye batu wana kuna tala likambeza boye c'est ça l'évangile autozo me malelo en marche bino bozo fanda boye tala batu ba yeko bo ma ba peuple de Dieu bazo mabana na Nzambe bazo égarer batu na Nzambe bozo de la Nzamba fungola likolo alors bah ça c'est mon fils bien aimé bozo Nzambe alors bana forme nini Nzamba ko bana forme ya mutu nyo soko itilizaki un âne aloba na place à Balak bongo Balak na Balak pona nite le lobozo ka moi yo kalisi boto le Nzambe faut la ta col pastoral Jésus Christ m'a envoyé je bango wana baza ba to non ngana ko banda langa ti to silisa rianda bobo et puis là on les a kaka moko ye ba ventile wana rianda bobo shakara kara baba baba bebe robo baba moko kuta moko ka masoko mutu moko bimaka bazolo mama na ngai to komona ba problème na quatre église de réveil c'est pour cela les enfants de Dieu bozo ka Bible botanga ka Bible bo méditer ka Bible loba na batu po bo réussir méditer les jours et nuits ba bo méditer pasteur te diacre te big prophète ta porte de la nation ila kabino mai na mafuta aote que la bino syllabis yo ça na ma problème sous syllabis ba hotel et ça na makamona te si vous méditez ça Josué 1:8 vous méditez ça jour et nuit c'est un signe progressif na sima ngwa lobini
réussite succès oyo nyonso tu bolukaka na boko entreprendre na maboko na vie na yo ekokende liboso pa pasteur te moyembi te nzembo ya Moïse be ya Ngai Kalambai te mutu kosala makambo cette parole soko méditer yango ezui vie na kati na yo. Si vous vivez si mes paroles demeurent à vous, vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous voulez. C'est que parole il fait qu'on t'a gravé na kati nzoto na yo. Tango esa nzambe, malamu nzambe te souvenir na parole a osali na yo. Kolanda mama wana nganga wana za kapewa ma prophétesse wana te. Azanganga. Papa wana mtaza ko sala bakisa bale ya vita na imana komi na poto akomula ta cravate na kolo pastoral, akomi prophète. Okoye ba ene ni poza ikote na biso kimbaseki. Ala ikota kindele. Autaki mingi na lemba côté na biloko na balemba na bandal. Siko ko yeba yende ya sako prophète. Bandal les a Paris, bandal c'est Paris. Donc yango faut ko tanga Bible popo s'en sortir na makambo. Alors bandeko balandi to komi vraiment na suka ya ngonga na biso o nyoso sosaki na wa yebisa bino na kanti to tikali na moko ndeko ye azwaki zemi pare sala 13 ans abota 13 mois mais abota va pas ça. Bon pona ndeko oyo 13 mois aboti mapasa. Zambé a Zamba miracle pour ça la pergote 13 mois à Gobo taper ma passe pour Zambé d'où tes athées tout est possible. Est-ce que ça est solo vraiment point d'interrogation tu peux vérifier en gros la source ne te collègue pour la sabana Zambé donc Sandramboui tu peux tout na ngo penza na souka to yeba so qui m'tabota ma passe tu peux interroger ne te collègue pour te informer bana Zambé mais autre collègue sabana Zambé zali boyeke bol tambola kobanga nzambe bobala kosala oyo kosepelisa nzambe. Jean 9:31 lobi Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur, en revanche si tu l'honores tu fais sa volonté il va t'exaucer. Jean 1:12 et lobi à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont crié par son nom il a donné l'ordre de devenir enfant de Dieu. Toza susu na tangu ya mibe kote to komi na tangu ya ngolu ngolunde oebi na koyambama nzambe na bomo inayo bolongwa na kati ya ba distraction bolongwa na kati ya ba sentiment ba kosibino mingi botanga Bible miso ko fungwama mato ko fungwama. Est-ce que muyibi ne kulusu apesa ka dimi? Non. Est-ce que muyibi ne kulusu asalaka ba veiller? Non. Muyibi ne kulusu asalaka jeûne prière? Non. Fungola munoko na yo, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, ouais, bakisa muke pona mwasi wana bolobi miracle il y a 13 mois ya bokota. Ouais. Mona ngazali aboti. Bana abota mapasa. Bazali. Basala 13 mois. Wana il faut ozonga isa nouvelle eye mais faut to vérifier avant to formato wa film. Bombi libumu ya mwasi abatunyo sunza bo mabumu ya basi nyo suna Bible ezalika pona kobotsa bango ba mystère wana. Soit to boti mwasi mwana moko akoza la solution ou be boti mwana moko oya kopesa akomema akapporter loko na kati ya nation. Mais ce que za bongo Nzamba za capable de même 14 mois il peut faire même au-delà ko ça les alukum mais ce que ça bongoté parce que les kambabana oh les gens ne comprennent ça t'a pas pesa kabana tout ce qui t'a ba que ba ngunza ko lukabana bino zo mona bangoté ba tanfu ba to ko lukabana ba super bana ba ye mona na trouble bino na mokilia aye bo so ka za mwasa ko banga mobala mutute ako trouble quartier o ba manatata o mabe ako tati mabe so ka za mona mobala ko banga mwasa mutute ako so basi ba à suivre papa. Alors, merci beaucoup d'être fidèle à Eurotech TV. Surtout ce que nous vous demandons, vous qui venez de nous rejoindre, de partager au maximum nos vidéos et surtout abonnez-vous massivement à Eurotech TV dans notre émission L'Évangile en marche. L'Évangile en marche, une émission qui vous est présentée par moi-même, donc l'émission concept de mon confrère l'évangéliste, non, le messager Galate 4:16, donc assisté par Maître Chouramboma, Namo Lelo Bazali, ensemble vraiment pour nous tindika masolo oyo ensemble. Donc désormais, on a plateau oyo ensemble pour na évangile à marche. Et puis, laissez partir mon peuple Pezongi et pas Ndeko, Papigen. Donc, Bolanda Bango. Donc, Ozali, presque même Ndengemoko, mais beaucoup de différence. Beaucoup de différence se sentir puisque. Voilà, Nzambe Moko. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt sur Eurotech TV. Bon dimanche. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Oh
photo